Bandeko rando oyo ya Karine Mokonzi na ya Yuda pona nga papa robo ebongi esila. Oui bandeko eza grave, eza likamoko grave obino na bino bozo imagine te. Rando oyo ya Karine Mokonzi la baronne na ya Yuda fue esila. Esila penza ndenge nga na moni. Pourquoi? Et pour que mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na bandako landa émission ya ndeko na biso Linda Nangola. A partir émission wana nde makambo na kolobela bino ndambu mukelekete euti kuna. Tango na kosangisa na oyo na zoloba boko comprendre nga pourquoi na lobi eza grave. Donc na banda kotala ba video ona sali mbala moko na koti na chez Mokonzi comme d'habitude na lobi na mona ki Linda na direct mais na landaki makambo alobaki te. Na banda kolanda oya président Tony Guerre Nambo Carovino makambo bazako loba ya Angola ya ba discrimination ya ki séparatisme ya makambo ebele kaka. Alors na lobi na landa Linda sikoyo vraiment na lingaki na landa te pona rando bien sûr na moni kombo ya Yuda na lingaki na landa po Linda premièrement modèle alobelaka ezaka séduisant voix na ye gloire à Dieu kilelo echanzate ezaka kandenge moko mais na lingaki na landa pona tala vraiment soki eza ye ta moso leki na ye po changement oya sali soki na vandi ermo na zo douter ke eza ye na lobi bon lokwa lelo eza samedi mokolo ngulu aliaka mwana na ye nga nakolia nanga Linda te nakolia te na mokola lelo na ndimi nazala musulman. Alors na bando tala Linda na lingaki na loba Linda autorité mais nzoka Linda nouvelle riche na lobe tombe pe bien pona kaki déjà kuna mboka robino alobaki Linda nouvelle riche kapene na tala kalanga ye nazo tala pena dekoranda na komo tala misu na ye na comprendre eza penza ye eza leki na ete. Allez na bando landa makambo azoloba ya liboso na landaki penza te pona boaki misu kaka na ye ndaku na ye bapoala misu na ye makambo nyonso ya ye. Siko tangu na tie penza matoi na yoka na eko yoka Linda alobi lisolo ya mafuta ya Yuda tangu abeti kaka lisolo etali mafuta mbala moko na eko rapele tangu na rapele na lobi non ce n'est pas vrai rando oyo fue sila
po mutu oyo apelisaki rando yo ezanga. Ngai papa Robo, mea culpa. Mea culpa. Nga papa Robo namoni rando oyo. Ngai nde mutu na tiaki yango. Ngande na pelisaki moto. Ngande mutu na lukaki makambo oyo. Ndenge nga namoni. Pamba te tango na yoki lisolo ya mafuta. Na rappele mbala moko. Ke tango ya Yuda autaki voyage na Afrique. Pona kotanga makama mafuta. Tango achaki mafuta wana. En tout cas na yaki mbangu na salaki émission. Ba chinois la Chine mobimba. Na la baronne. Na mujakina. Na nalobaki te. Papa Robo tika makambo yo. Ya Yuda. Na Karine Mokonzi. Mutako kabola bango azate. Baza yana leki. Etushaki ngai. Melokola ngai. Mutu libanga. Naza Robo ebenda pamba. Na tika kapete. Landisa emission musoso. Ya Yuda pe. Yeba koko tika bongo te. Bakosele makambu. To basalele analyse. Oyo. Ngakot na bosani. Soke zalaki makamba solo. To alukota. Ngai mutu nabimisa makambo yo. Rando oyo ezali. Ngane mu nabimisa yango. Ngana zananga pyromani te. Pona nina salaki boye. Bandeko ya Yuda sala live. Ya 2 heures d'état. La Chine. Ebondela ye. Kolanda papa robote. Ya Yuda lobby. Natangi kombo. Natangi kombo papa Robo. Natangi. Tango na komi na oya misato na lobi te. Fonatika. Ya Yuda. Aza kote mususu. Semeki nanga kaka. Ngana zande kwa mubali na ye. Na lobi te. Fonatika. Na tiki. Na yokeli pe la Chine. Na Karine Mokonzi la baronne. Na yokeli pe Mujakina. Surtout Mujakina. Auta tika la veuve. Nga omsel. Na lobi tika na yokela ye. Tango mososu. Nga na ye. Lopete na musapi. Menzoka nde. Video na tikaki. Na longola ki te. Na zwaki na oya Yuda chaki asalaki na chepa na ngai. Alors, tolala, tolamuka, tolala, tolamuka, tolala, tolamuka boye. Makambo baby. Alors bandeko, atabino moko. Nani asala rando ezala. Ngai te. Alors, lokole zali ngai mutu na pelisa randoyo sako yeba inconscient bandeko na sengi rando esila nga naza nene ya te nga za papa Robo pyromane za ye kuna nene ya kelo ye nde pyromane ye nde mutu apelisaka moto ngai te nga za papa Robo. Nayebi te soki appareil nini, soki mémoire nini, to virus nini ekotelaki nga na sala émission wana. Bandeko rando oyo. Ekatana ko ngai. Po ngai nazomona nga kaka muna bimisaki makambo yo. Nga kaka nde eluka makambo. Ezangai nde. Mikolo lisusu
nakanisa nasali deja mabe me nazoyeba yango te ntango mosusu nakoyeba yango après 2 ans mpo nga mpe ndenge nazalaka boye ata nasali mabe nayebaka teke nasali mabe naza na nga robo nga naza robo papa robo agayi bandeko la chaîne de Karine Mokonzi. Karine Mokonzi la baronne. Belobi la Karine Mokonzi. Ngai ndeluka makambo. Ezangai. Ngai munabimisa makambo nyoso. Ya Yuda na la baronne. Bazala yana leki. Bolingo makasi. Ngai munasalaki yango. Ezangai bandeko. Ezangai. Ngai. Nasala nini. Nasala nini. Eloko nini. Nakokosala. Likambo nini. Ezosenga nasala. Pobotika rando oyo. Rando ya Yuda na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi palobi. Agotika te. Agotika te ndenge nini. Po ya Yuda tumboli ye. Te pona ngai. Ngamu napelisa moto yo. Siko Karine Mokonzi. Ayeko yeba. Ayeko yeba makamu mususu. O ngana wolobana ngate. Pona opelisa susu moto. Ngana zoboma moto. Nazoboma moto. Mena zape na maite akoboma moto. Nazana maite. Nazape même pas na posa masuba na boma moto ata na masuba na ngai ngape robo na suba gate boli misanga na sekite o eza kolela ya ba robo o eza kolela rando oyo esila bandeko esila ai ngai robo Taj ben fudido, né? Taj mbora fudido, pa. Epa! Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss yani après danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss de boss yani après danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.
Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.